Waso yango yo 20 plus ya minene oya makasi wana luka ba mama ba ebi kolambela ba papa po bazu ya ba mbanda te nazo luka bango nde baya kosoma ba poso minene. Biso minene makasi boy. Mama pesa nga mbiso nga na poli oyo wana ya munene pesa nga wana. Ngaka mbiso pesa nga mbiso kaka ngaka ona pona ki mbiso ka pesa nga. Matanya. Likambo nini yo boni nanu na peso na to pesa na mbote to so na kanza boye na mbisi mama o mbiso nga na pona kya muta liboso yo ekaka ndiko pointe nga na pointe ki deja mbiso Matanya o problème to nini nga ka mbiso ya nga kaka oyo kozwa te mbiso na nga ka oyo. Mama do pardon pardon penza loboko na longola na mbisi na nga na mbisi na kuna mbisi wana miyoto wana kuna na mbisi na nga tinga na pointe ki ya mbiso deja. Ba mama boye sona liboso mesa na nga bolika munini nango ba mama ngana yebela bino boye te boyoka na kitoko makasi ko lo boso na boye pona nini boso na liboso kuna boso na ala mesa te boya kimisa na ba client. Mado pardon tu mbiso pende bongi penda na nga penda na kilambe ya mobile na nga kuna na kilambe ya pardon penda kuna penda spani penda no yo penda mbisi no kilambe na ntungu nini wana na ntungu nini mado kilambe na ntungu mike wana penza na ntungu no kilambe pardon tikanga penda tikanga na boy penza mama pesa ma tikanga na fana yo ntungu ni malongo kilambe penda biloko wana penza yo ntungu no kilambe malongo za wana ya mbiso kilambe na ntungu nini na penda na tubiso za na courant kitoko courant stable courant bien na congélateur na réchaud na kolambela biloko na ngai yo siko ntungu no lambela yo lambela ba koni kuna yo lambela ba koni banzungu ni malonga nzungu na mike wana banzungu wana oya ba manzanza wana mama pardon na ningi te ma pesa ka mbiso pesa ngai ngo ngana ninga o ndeko na nga Tanya okomi ya boye nini yango problème ete problème ezanga na yo to likamni yo so spinga nga banzungu Tanya yo kana ndako na mwana banzungu nga lambela te omona banzungu na bakote na banzunga propre na tanga makala na mbabola yo zo kubisa na réchaud stable réchaud nini congélateur nini oza nango Tanya congélateur gata réchaud oyo eza 33 tour kala wana eza boya etaka rouge oyo ekataka courant soko branché courant ekatani quartier mobile réchaud nini ozo kumisa wa ndeko na nga yo za mabe na sepeli te vantaka ne osela nga oza leloko te ndenge oza wana oza leloko te mado ngo finga ngai na bote réchaud na ngiza kama bebe réchaud na ngiza mabe na bote mais congélateur na ngiza libanga ya sika emoni congélateur ngiza lokwa yo congélateur na yo congélateur na ngiza kitoko esoko okikuno ofungula kuno mona babiloko na kati okomona na kusi mipanzi soso nyoso mbisa mai ya ndenge na ngenge yo emona ngane no mona na zandeni omona na ndeni yo mona lokwa ba kuno wana ndonga salite wana oya mundu wana oya tutu wana penza ekosakana te malonga na silika kama be ekosakana ngai te na olanda ote na olanda ote longwa kuna longwa penza osange loko te longwa mama mbisa ngo combien 15 000 na joie 20 000 dans la monnaie là qui olambe la balle olanda ote mama kende ba nuku kolamba te kende olambela ba nokuna ba soupe mafuta likolo mai na se oyo ba kolamba ba kende ko nager kuna ba kende ko nager na mai kuna ba kende kuna mama kende kuna ba kende ko nager kuna lokola mai ya kalamu mama mado mama